Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomon adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika news tubo zwami. Merci na confiance et fidélité bu pesa ka programme oyo radio Lokole masolo et pas plutôt kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo sale koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala alors chaque fois soki toye na lombango boye seki likambo ezali ba bengi ngai partout benga de partout papa fisto fani ndenge nini bakabaka bazali koloba bakoboye bazali koloba ezaya kobeba reda zali wapi aza kuna pala bino on ne comprend pas ça brille na prison ya makala de bandade na kata prison makala tote komona mikoeleki awa bandeko na biso bala ya na biso baleki na biso bazali pe na bana ba papa ya bana bakangaki bango affaire côté ka ba organe ba rein et koma ki kutuno yo kabaka ba ya vina nga kabaka sali succès ya kosakana te et pesa ki biso ki mutuko soa to yebaki te mais pona nini bato yo ba kangi bango pona vente ba organe ba otekaka ba rein ya batu procès mbala moko ale makala condamné à mort kaka bongo et pesi mutuko soa bazuta ko fasambisa bangote o makambo ya ndengo wana biso yebi ke soki fa examen ndengo na ifsengela ki vraiment basala ba investigation bayeba to banaye koloba yango chaque fois bango basaka ba exécuteur ba mbolombolo si seulement si ba banaye koteka ba rein wana
Mais ceux qui bakangi batu, bakaba kaba, ba cowboy, ba Big John, ba yebeni ba passer la moto pour nous arrêter, c'est qu'il y a fait des experts. Il faut un docteur, un spécialiste. Oh, sur le monde, ba kati, ba bandeni ya ko conserver ngo. Il faut sécurité zala. Ba bandé ko longa batu lo ngo wapi. Tant ba ko kanga batu si c'est vrai. Ba bandé ko kene sa opération na wapi. Cela prouve que peut-être main noire mo zala ki wana. Pour telle manière où prochain les salama qui bouba côté bango mort. Hélas, coûte de qui n'a évité je pas confirmer n'a évité que moi coûte ya bango jeune fimoro a kufa ki na prison là l'andele ko makambo ante. Vous savez que après condamnation à mort, prison à vie et consort, un certain Reda. Reda, le roman est awa, n'enge big boy, il m'a dit qu'on expliquer. Cowboy. Il paraît, pour éliminer la trace, bah, pesa qui me sous $50 000, bah, l'ongwamboka. Bah, l'ongwamboka. Reda a une Afrique du Sud, du parrain de Balobi. Je ne sais pas. Dans l'ingé à Fato Lobayaya, tout à l'heure, live. Live Oyo, n'a pas été comment les Aranani. Cowboy. To big boy. Oya wasala live oyo. To yo kana live oyo. Tana biso na live oyo ya na kolobelo ko moko te ngala wasala commentaire te. Makam oba oloba awa sala engage par radio lokole ezo engagé bango moko. Na ko senga na oya ya so kotali benga biso o participer na émission. Participer na commentaire. Pour déguer procès on est sila ki to comprendre ki ya ngote. Tala ba vérité bandi ko bima. Bande ko bandi ko sala live na carte ba cellule na bango. Tout est comme ça, comment est-ce que après live, voilà, ceux qui peuvent avant live, bah, quand on a pris ça, bah, Betty, bah, ouais, kaba, kaba, Zuilo, Seba, bah, big boy, bah, cowboy, bah, beta, bah, ouais, pour la ligne, bah, c'était bah, comme autorité, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tout le monde, bisonabino, bah, comme la prison, ça t'a live, nous, bah, comme on a dit, tout le monde. Tomi kote na bashamba tokani toko kwa mete basoda bakota teni na minduki leto solo baboe tomi kangeli na bashamba na bakata baseli bakote liso na bashamba ani liso noso tomi kangeli ya toko pena na danger boluka moyen bo partager ba vidéo boluka moyen toko mona teto mabimate ba vidéo en Afrique d'ici des arts Reda nde akenda Afrique d'ici ezaki prévu to kenga na Reda ba comprendre que Reda za moi si peut za faible baby que Reda nda akebongo akubosa na ye ngasi ko yo bazaki na idée que ngai pe na voyager na Reda mais tellement ba comprendre que ngata batinga wapi na zwaka ta yo sala vidéo pour na lobaka kamarambo oyo ngana ebisi bino ke ngai na sala makambo na ba jupe 2 fois to zwa bato na to mema bango epa ya général Kasongo na chantier na yewana mulai wana eza quelque part côté à Kalufungula bato bayebi on est na olo ba yebi am to mema bango kuna 2 fois to mema bango 2 fois Reda Kimite babimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana Reda nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana Reda donc ezalaki que ba tu nyonso bakanga ngana bango tellement que ba yebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambwana ya barin Isaac abimabongo nga balongoli nga po Isaac a traité na bango te ngani na traité na bango nga balongoli nga poto effacer trace ba faire voyager nga mais batikana na ba JP ba continuer ka ba faire onde na loba na bino boye ba JP wana baza ngande na sali live boye mutu emso mona ke eza na mo théâtre eza na mo problème te mais ata lobi to ou tard bo comprendre que mambo na loba na bino o eza penza vérité kaba ce fait bo moni que trace eza lisute bo comprendre que ba konza mboka o na loba ba vérité la bango ba bominga bo comprendre mais vérité bo e barara que na banda ki koyiba mais na tikala bo mamututi na tikala bo mamututi so na kata ki contrat na général pour na mona que
mamuto sala wana eza bien te o bango baosalisanga ya forcé wana ya ozwaka bato bozwi bango biloko botie scott bomemi pas général na bavie wana to bando otambola na bango bajipe yango wana boyaki na kimaki même soki na okufa l'essentiel ke mboka mobimba boyeba vérité nyonso nza yebi koboma mutu te na yebi koboma mutu te na bandaki koyiba baproposaki ngai naboyaki kosala yango mpo namonaki ke eza mabe yango naboyaki kosala ke tozwaka bandeko ya bato basi tomemaka bango pa général Kasongo naboyaki bazwi biso balobi na ngai ke yo oza mutu na biso ozala no calme mbongo ezobima yo ozala lese tozopesa 50 000 mpe ozovoyage yo na reda bozwa 50 000 mpe bozovoyage donc bozala mpenza calme babanda bapropose ngai donc on a zolo balabino eza vraiment vérité on a lo balabino eza vraiment vérité bo partager live oh bo tout nanga pena ba question bien pour na mona batu bakoti ebele naza na prison téléphone o batindela kingai yango David aza chambre moko na kaba mais to ebite ba soda mo ba uchokota wa na ba masque to kimaki to mikangeli na ba selile Tomi kange na baseline na ebite soki basoda ngo bakena kaba po azalaki na douche David yepa mi kangeli na selile donc to mona na kaka lobi soyi ba eko fungula baseline donc on a zoé bisabino eza vraie vérité eza vraie version on a zoé bisabino batu babomaka batu wana na yebi ndenge babomaka mutu te na yebi kokata rien ya mutu ti mais na yebi ke na sala 2 fois oyo général a proposé ma pesing équipe ba jipe to sangana bango to zui mutu to yelie et salama 2 fois 3e fois na kokala ngati na kima ordre o ba pesa bango bakanga mamba batu wana bato enlever batu bango mo ba yebi ke bazana kati ya makambo wana ne ba proposer nga bia ba esenga ke bazo pesa ngai 50 000 na ebi ke naza danger mais même si soki na okufa na préférer que live on a ça les até souka mais président amona yango général Kasongo 2 fois to zui batu to memi bango et pas na ye général Kasongo wana nga bango basenga nga bazwa Isaac bakanga na ebité bango donc na ebité ceux qui Isaac azaki a mebolinga bongo na ye poto mi kangeli na baselile Tomi kangeli na baseli so ba côté la biso te mais bolinga bongo na ba Isaac awa batu nyonso tout balinga ba démentir tozana Anthony pusana na obo toza na Anthony biso bakangeli biso na Céline moko tozana Anthony oyo papa wana major ayaki ayoki kaka bakangi batu bakataka batu ba rein papa na ayaki yo alobaki ke non Anthony abala mwana na ye soy pakata ki mabeli ye donc vérité vraiment vérité bo aider biso et osala penda bien soki chef de l'état soki a moni vidéo oyo azwa solution Eliana bimate batu o ba proposaki ke ba robima ezalaki kaka ngai na reda po ngai na reda nde to ndima proposition na bango ya loba makambu selon bango ya bomba bango. Pour la vérité, ne bakangi biso. Normalement, il fallait bakanga général Kasongo, il faut bakanga procureur. Pour procureur avant disanga oloba nanga makambu oyo na loba yango to na bureau na ba général biso nyonso. Mama kambu o bakangeli biso o e circuler ma nyonso ya bana, il faut bakanga bango. Pour nga nazolo bango même chef de l'état telemiawa na ko expliquer yango clair ndenge zala ngai na ba JP to zui batu 2 fois, P2 to memi bango et pas ya général Kasongo. Tous les 2 fois na to memi bango et pas ya général Kasongo. Donc nazala intérêt kabaka yewa. Oh Isaac kabaka yewa. Omoni kabaka yewa na. Kabaka bokome bogane. Oh yala donc ba bloquer biso na bakati to comprendre donc ndeko na biso mo paza wa grand colère donc dès toza mingi
moi ba voler en de bazali on même bato ko boma pena bazati Kaba kaba. Le patron kaba kaba. Problème à l'hôpital où il est qui Zela mama zana poser une question. Kaba kaba. Olokanga? Kaba kaba yewa. Oh, Isaac kaba kaba. lobana ngana sombaka biloko na lobaki yango defa bongo na sombaka donc soki ezalaki bakanga ngai na fonction emete kolere azalaka na sombaka ye nayebi atekelanga eloko na 2017 atekelanga na 2017 na nde naye komona ye lisusu wana Reda nenga bongo za te Reda déjà bimaka. Donc vérité moi si na bango lo mata. Oh, namba so pasa na kati wana. Ana zaki wana uniquement na Reda nde basa biso ba proposer so ba mbongo wana po ba ebeke bato ba ondimate po mambo wana ba ondisa bango basalaka yango te. Nde tozalaki na nde totolemaki na mutu amona no apasola libuma mutu boite amona ta fois mutu nde ezaka na kati ya zate bayebeke bango ba proposer est-ce que ba fixer blue date c'est que ba fixer date à procès ana za mieux placé ba fixer kutu te do banda kutu to rejeter na ba avocat balembi to ba so fixer te côté donné de dire que big boy a même pas la sécurité le lo mo boye ça la net ba ko magistrat après biso ils sont vite fait na bande na bango yango na lingake ba konzi ba yeba yango po ba fixer audience na biso to samba pe to samba na ba non big boy ba konza big boy tebele oza mobile dans la vie faut assumer. Et puis yoka na makambo ninga zolo babo je ne pense pas que Bobby Bobby Msomboka ndeni tant que ozo dévoiler déjà ba secret na ba mona que so ba bimission mboka oteka bango bien voilà pourquoi ba se décourager. Moi je t'encourage mon frère Vanda Kimia. Hein, moi je te conseille écoute Vanda Kimia mon cher le pas Vanda Kimia. Oyebi na opeso exemple mo bato bazotinda loba ils vont pas nazo peso exemple moko ya kaba na landi procès na bino du début à la fin moni soko tali comportement kaba c'est un gars oyo oluma kaza faire bien na makambo ngana comprendre que makambo zo koloba ezaki pour plaire na justice ezaki réalité te c'est ndenge olobaki c'est vrai makambo zo lobaki ba négocier ki na yo moi j'ai vite compris que ba négocier ki na yo pour au livrer bato mosusu Big boy, Matissa Dadi Michel. Big boy, hein? Matissa Dadi Michel a la carte, on a Matissa Dadi Michel. Matissa Dadi Michel. Big boy, petit numéro, on a bien été pour toi sur les bases de contact, on a WhatsApp, oui, Dadi Michel, intérieur Dadi Michel. Au petit numéro, on a bien été, il faut passer numéro bien pour toi. Big boy, avec mutu akota na prison te, avec mutu bati aye moko, parce que le fait d'être avec les autres, il est vraiment en danger. Nga pona nga yoka conseil na nga big boy comme ça secret c'est côté aussi on kana nos garantie à sécurité. Par contre peut-être mutu protéger. Est-ce que personne qui c'est bien protégé, les ara nzambe. Ceux qui eza bato oyo ya mema deux personnes wana makila na bango des autres da big boy bisa ba vérité est-ce que oyeba maman yoka na ministre de place azawana soka bibisi bien tout le monde qui cause un danger WhatsApp omona ke nazo sola na bango ndenge bazo fortifier ngai omona ke na tindelo na numéro na tindelo na capture ndenge na sola omoni pena ke azo sola na général Kasongo ke nazo sola na colonel Azou ne bazo maîtriser nga bazo proposer nga ke ezala na kimia to sola na procureur to kamanda zo misa mambango il faut to ya kozwa o déjà bazo proposer nga bongo siko ngane na zabo ko ya so nga ezana kuna problème te na mito déjà mboka mobimba ba yebi ke nga na bomara mbatu naza kidnapper na kata bato ba rien siko tandis que na yebi ke sala ngote na yebi ke bato ba sala rango bazali
Oui, bah, toi, tu vas proposer un yango, mais na koka na nga yango te, na kima. Siko yebisa nga. Est-ce que nous allons obliger que Nandi Big Boy, business photo yebi. Tu sais, business photo yebi que Bino Batboza Kuna n'a vraiment protégé. Avec Moutoua Kota na prison. Voilà. Je crois Tolandi ngala koloba mingi te bino moko boyoki. Pourquoi est-ce que ba eko menacer bango na kati ya prison ya makala? Et le quoi liboso na yebite makambango échanger na prison to ndenge nini. Mais na yebike soki muta koti na kati ya boloko. Azala kana trop ya téléphone te. Kobenga te mais oh na kati ya boloko boye bandeko koboy ba Big John ba Big John wa ba kaba bazali kosala ba live na kati ya cellule na bango bon ba unité ba méga bazwaka wapi donc prison ko bango commerce ndeko ba senga ya ba tu ko comment préférer surtout ba chege akene ko fa na prison asali mutu mabe asali mabe na nkopo ate na prison ko lo bombe kuna vie zalaka tolanda ki témoignage ndeko sa yikuluna awa ndeko kuluna lobaki nini ye kuta bande ko kalinga ba Thompson na ta prison te ka ba Thompson ba soso na ta prison yaya bomoni ba image le kala na ba congélateur na ta prison donc muta ko ta prison ba ele na congélateur na ye azara nango wana bomoni ba chambre bakabaka bande ba beti bango pona nini yoka ba vérité o ba bimisi ngene ko pesi ngai mutu ko soit ndeko asolo ba comment sous nani Reda sali jeune fille bomoni wana oyo ye par exemple moko ba fiateur il paraît ba juillet ba tini na Afrique du Sud avec 50 000 $. Il fallait qu'il ba kende bango mbale na ye a évité ba tini gete pour anine mais en tout cas éviter tout ça analyse 50 000 $ en go ba parce qu'il y a un liquide boy pour ce cas en Afrique du Sud Afrique n'est pas un pays africain comme tous les autres je vous dis qu'Afrique c'est un pays différent les autres pays africains. Afrique du Sud, Oyo. Ce qui va poser en Europe, ça peut être numéro 1 en Europe. Jamais dans 50 000 $ en liquide au Kokota. Jamais. À moins qu'on déclare en fouti douane. Et bien, ça, c'est aux complications. Oui, c'est vrai, on va 50 000. Peut-être peut-être que à ce qui est à tirer le bande et consort et puis publier peut-être Afrique du Sud va changer de destination. Pour ça, l'Afrique du Sud, ah, tu comment naïe. Ata batemi wa pe za radio lokoli ya tala ba makambo o grave ba to ba bimisi to savez ko lo bateke to zo appuyer bango keza solo mais ça bango monde ba lobi yango si seulement si puisque to ko boya ndengani parce que bango bakanga bango ko meta ba criminel ko meta ba longola ba rein yoki ndeko ndenga lobi ya sana e muyibi abane ko sala makamsu wi sa muyibi na ville Kinshasa anaye ko sala makamsu tanga bila prison ba memi e pa ya mokonzi. C'est pas la collaborer dans les Camerounini. Et sa chaîne, hein. Et puis c'est passe le Cameroun, et puis c'est tout que soit Atayo Moko. Quand on dit mais le Cameroun n'a nini. Parce que t'as degré au procès on est Kendaki. Ton Simba Moutou c'est surtout. Bokangi batu ça trafic d'organes. Pour trafic d'organes et na assassinat. Moutou jamais que l'on organe à tirer les vivants. Bango est-ce que ba kaba ba Big Boy ba Big John bon ba longa ba jeune fille wana moko expliquer ani ba de ko salat ba ko pomper pour faire na ketche console ba kena yo bon soki ba 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 mbolombolo bango ba de ko kangara ba kena yo soki réellement c'est comme ça ba organe ngo ba de ko longola ngo wapi to monaki na point de presse ya ministre d'information na ministre ya médecine ne allait expliquer c'est makambo c'est impossible tout le monde en général quand son leka aloba makamba organe ba ré ezalité mais voilà comment est-ce qu'on cite les noms est-ce que ezalika rapona ko nuire combo ya général to eza makambo ya solo on réfléchit à haute voix bien on sa réponse dans ligne to commenter to commenter na sion ça va commentaire partager ça j'aime to partager bandeko et puis singa mutu ko soit les kambo oyo to beto ko ubela mingi tete ko tala sabloka makambo ele kio ya tabino woko bokangi batu soit disant bazo longola ba organe batu procès public et vous méritez papa mon ya soda ayana ba photo a confirmer bino tala ndeko oyo abalaki mo wana ngai ba fa na monga fula quelque temps après à mon rasouté akima ba yeko luka mwana ba longola ba partie intime na ye na ba bilo monsieur akati ba photo wana ezali image ça chaîne na biso tanga longola kiango akenda kinango passer papa la approuver ki keno mutabala mwana ye to mona ba photo ya mariage pona ni bo pesa bango tenter ba tanga ba kombo ya ba kondiza bango ba leko tinda bango est-ce que bokomi
tâche comme la vérité mais la vérité est têtue. Heureusement que tout quand les agents sont condamnés à mort, va retirer bino va koufi mais ce que va tirer bon c'est la carte vraiment il y a cellule bon ça va live si quoi et ça peut moi mutu ko soit moi compliqué muki hein bon on va ça criminel à haut niveau d'après ce il y a réellement si seulement si bah ça organe wana ba criminel à haut niveau au tic la téléphone na tu vois cellule à communiquer alors ça l'appelle live il y a 1 heure du temps. Bato mona ye ke kabaka na live big boss na live big john na live bango tu wana et puis to moni ba kabaka ba ye pena ba pesa mbote bango tu basala ka prison ya bino bongo na biso est-ce que ça met noirté ba li peut-être ba suer général allez ba organiser le kwana ba pesa bango ba méga ba téléphone bo sala méga o ya combien o ya sala live ya 1 heure ndengo wana de côté la général to sala ka ba analyse papa parce qu'on exclut personne. Jusque là pour procès wana nanga ina bino to dimaki procès wana te ezaki procès mo ya mbilinga est-ce que komi procès ya mbilinga ya est-ce makamwa robi est-ce makamwa grave donc bakaba ba Big John ba banana ba kolongola ba rende ba tuté soki ba ne kolongola ba re nana ba ne ko tinda ba commanditaire ezaki nani est-ce que vous assure vous assure mais ceux qui batangi bokonzi ngwana bokonzi quand même na habité to kosenga ceux qui ya moyen ba bande la procès wana ba sala recours to mona ba to ba condamner ba 20 ans de prison ba sala recours ba bande la procès pour to yeba ba pesa ngo chance ba s'expliquer ba s'exprimer ba loba na nazaki commanditaire ba même biso sika oyo ba bandaki ko kolongola ba to ba si c'est possible to mona na procès mo nga chuchute bakadaki ba fouiller ba monsieur ba archive bloco alors to même pe bangu non to mona esika ba deko longola ba bloco akati wa to mona esika ba deko sala ba bewa ke no bomoni ndaka ko ya ngoyo esala commune songolo eta esika mpakala ba deko sala boy pona to ndima suko juste à preuve du contraire ndenge bokanga bango procès bidon et sindengo wana esiko bosa ba live na kati ya prison batangi ba kombo ya ba konti tout le banine bah la raison ton neni bah s'exprimer et surtout bah criminel à haut niveau téléphone bah jouer en wapi et continue nini ceux qui continuent na mayuya garde o asala ki wana o elaki mon téléphone wala za wapi yep faut s'expliquer nana mo continue à personne qui là que bah ça live wana to bah sur téléphone pour bien que live na Facebook bah tout va comme on a bah linga ba passer message. Est-ce que c'est vrai que Red Awana a en Afrique du Sud, il y a solo? On ne sait pas. N'est pas si n'est moutou que soit. Est-ce que commis? Dans le bagage, tu as la mingité. Il y a un autre, quand on dit que voilà. N'a pas l'autre où la peine mingité. N'a yé qu'à tout ça analyse les camous. Oh, yo ponge pesi n'est moutou que soit. N'a la vie tout à l'heure yango. Je sais n'engue nini. T'as la peine à taïmoko. Tout à l'heure. Po mawa. Si vous tout raisonner sur haute voix, ceux qui sont soldats, ceux qui sont militaires, ceux qui sont nani, kota qui na prison, beti bango, faut m'aller balali bimbe kao, msu balali doki étranglé. Image wana sur le moment nango kota na groupe radio le collé Gold Membership. Ba membre de radio le collé, comment la image tout ndenge balali ba kao, kaba kuna makila kota na kati ba cellule na bango. Nani a commis bango? Si seulement si ma camarade les a le kuta, ben on peut une intention d'intérêt ni d'intention ni. Qu'est-ce qui se passe? Il y a distraction te. Mboko la biso comme mboko la distraction. Koto ba ba kufi na goma. Ba kufi na goma pour la distraire to kena ba gelé, ba buki mira ya kabila. Ni bedo ba distraction. Réveillez-vous. On nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Tout le monde a infiltré. Tina niveau de musique. On nous a infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Il y a un bureau partout. On doit se réveiller. Sinon, ma kokota. Est-ce que vous communez? Tout ça analyse kaka ndenge normal. Par rapport, il y a baloba o bandeko balobi. Bino woyoki bango.
na yebite siko yo muto otalanga wana omoni ndenge nini tikela biso commentaire wana participer omoni ndenge est-ce que commenter pour na ba déstabilisation générale pour na ba déstabiliser ba konti mususu to makambo o bazoloba ezali makambo ya solo et puis omoni ndenge nini pour na nini procès wana esuka ndenge wana omona yango wapi bakangi mutu keye atekaka ba organe ya batu na ete ba organe wana okendaka lango wapi nani aza acheteur na yo est-ce que yo moko moto pindulaka moto mbele longole ba organe to bolongola ba organe wapi to mona elingaka ndenge wate sila ba preuve ezalaki. Je me demande à cet instant au papa wana oyo balongola mwana ba organe na partie intime papa soldat wana kokokolo ayoki ndenge ni tata ba live oyo et pesi passe ya kosakana te tala moi live mukie otenga sala pour na expliquer makambo oyo yango nga epesi nga mutu ko soya ya partager Chap chap. Echara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tikap topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment on a oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so revenu au côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.